C'est en début de soirée ce mercredi 13 mars 2024 que le chef spirituel de l'église kimbanguiste Papa Simon Kimbangu Kiangani a rejoint la cité de l'Union africaine. Une première visite officielle depuis le début de l'année et une opportunité pour le chef spirituel de présenter ses vives félicitations au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême. Mukonzi avavante ayaki Nankamba. Tomoni makambo nyonso eleki bien, Nzambe pe asalisi aleki yango toyokotala ye. Remercier. La situation sécuritaire à l'est du pays préoccupe au plus haut point le chef spirituel de l'église kimbanguiste qui, en bon berger, recommande une attitude de prière à tous ses fidèles pour faire face à cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. Toza pe na bandimi mingi awa toyaka kotala bango e tolobaka tosambela makasi makambo ezokoleka na mokili na biso tozosepana nango te, surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi Nzambe ayokela biso makambo wana esila. Bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé likambo wana epesi lokumu mingi wana ezali Nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Profitant de son séjour de quelques jours à Kinshasa, le chef spirituel de l'église kimbanguiste va procéder à la sensibilisation de ses fidèles pour la construction du mémorial de Kamba ainsi que la célébration avec faste de la journée du 6 avril prochain. 6 avril, une journée déclarée il y a un an, chômée et payée en reconnaissance au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine.